Bonsoir, libota na Nzambe, bana na Nzambe, obo kutami na ngambo wana mosusu. Eza biso oyo couple évangélique Maku na Mama Jolie, toye awa po ete bino boza na ngambo mosusu. Amen. Amen. Ah, na pesi libota na Nzambe mbote. Merci susu poto ndimi ete boza na ngambo wana malgré retard, mais Nzambe osala biso toujours grâce. Toroyoka oni Nzambe abungisi lelo pona biso, pona mabala na biso pe bana na biso toza na fitir moya malamu. Pona tina na yango to kangamisu ko pesa su Nzambe merci ou a permettre mokolo opetango oyo to bondeli. Oza Nzambe likolo na nyo. Nzambe merci ya na bikala yo mokonzi miso na biso ekotika na tomboli okolo po bongina lokumu. Tango oye baki yango esiki biso bana na yo Nzambe to pusa so na présence na yo pona koyoka o nino rendre gloire ko na biso Nzambe kotika na so mitiki na maboko na yo Nzambe. Kete yo olobela biso papa oya yo ezwa place kati na mitema. Peto tike espace oyo ezala contrôler Seigneur na présence na yo. Protection divine Nzambe. Esika bande ko na biso bakuta minza ezala protection na présence na yo soit contrôle bandeli kilo suka nyonso na kombo na Yesu. Amen. Amen. To komina tango na biso ya sekele ya libala na ba oyo ba yebi biso te ngai Mama Jolie toza elongo na évangéliste Maku o aza mobali na ngai na sepeli na ndimete boza na ngambo wana. Alors to koyemba nzembo pona kobanda enseignement ya biso ya libala. Libala ezali lipamboli kouta na Nzambe libala. Ezali pe likabo na Nzambe o libala. Ezali pe mokano na Nzambe o libala. Esengo na mitema libala. Likabo na Nzambe, likabo na Nzambe, lelo tosangani banso. Pona bandeko babalani, esengo na mitema, na bandimi na Yesu bakokisi mokano. Oyo ya Nzambe, oh, Alléluia, Nzambe apambola biso Amen, amen, amen. Nzambe apambola ba marié nyonso, apambola ba futur marié, Nzambe asala biso bolamu. Alors, semaine passée, tolobela ki na tina ya lolenge nini tokoki ko activer ba fruit ya libala. Ba fruit o baza bana. Lolenge nini tokoki ko sala ite bana biso baza ba flèche ko lanisa mali lo bana Nzambe. Tolobaki bongo papa. Oui, oui, tolobaki d'abord bana baza ba flèche. Baza ba fruit. O Nzambe apesi na libala et comment quoi va activer maintenant ba fruit ba flèche wana ekele liboso pour être flèche to l'accès peut que et comme repas et moteur bois qui on a la comité. Amen. Mais ça veut dire que to l'accès ba na fuba za la destinée moko to benga la lingala kafumba zana mama ya munene oyo même pas papa na bango akoma kite bana ba komana. Amen. Na to ba bongo biska ba papa to komate on a to comité me bana biso ba le kabiso yango ezaka posa na biso esengo ya mitema. Siko po bana biso ba koma na esika wana ezosenga effort ya papa na ya mwasi ozolanda biso. Nde biso tokoki ko activer bana biso ba koma na esika wana. Siko po bana ba koma na esika ezosenga papa na mama bolingo ezala. Po bolingo wana ezala ezosenga fo complicité moko ezala kati na couple wana. Po ete bana na ba atteindre objectif wana ba para bazanango. Po le tozomo pa makubana mingi batu bazoko loba libanda ki bazaba impoli, bana na bazaba ndumba, bana na bazaba vagabond, eza faute ya bana na te. Non, ba mikolele ki to te kolbes est-ce que eza faute ya nani? To comprendre que eza faute na biso ba para parce que biso ne bato tie bana na mokili na faveur on Nzambe accordé na biso. Nde bana le ba moni mokili. Siko po bana bazaba flèche nengi papa otro ba kende musika ese na biso tozala na harmonie katina libala. Donc toza libala moko eza solide. To bite so libala mo eza solide to tambula ta ono na tapis roulant ba fleur rose. Non, to kuta pe na ba montagne ba mbonge mais comme créateur ya libala za Nzambe ya rosa wana pona zo contrôle. Amen.
Amen, amen, amen. Yango totalisa ki bolingo ya papa na mama et osala ki ba s'activer bana na bango, ba se concentrer pour na bana na bango, ba tangisa bana ba classe pour moi na la flèche te so atangité. Moi na la flèche te so ibala banzambe te. Ba blo ni so to la ki semaine passée et puis semaine autre zo encore une fois de plus na deuxième volume autre banalelo. Mais moi ko zo na makamno to lobela semaine passée te, mais maman ko zo moi quelques pages le sous ya ko loba onini to lobela ki semaine passée. Pour na tia bana bakende to lo baki pele sous contrôle à devoir ya bana papa ko yeba mwana zo kende classe na etanini ko yeba ko supporter bana na biso ko monter ma ke bana ibolingi bango et puis to lo bela le sous autant musumu na to ça pour intérêt na ye to ba isu ke pour na intérêt na yo ya papa ou ya maman faut te bien intérêt principal les bana biso donc na ba o baza déjà ko kabwana tozo souhaiter to linga ngo te divorce mais o c'est salama et ba bo kabwana déjà bana baza pa ya moko ya conjoint faut ko libérer bana ba kenda ka pepa papa ou pas ya maman yo ozana bana libérer ka pe bana na mukolo o esengeli ba ke pepa ya papa ou pas ya maman pour éducation ya papa na ya maman eza très bien déjà baza à moins difficulté pour baza côté moko alors faut ça peut faut pas que n'arrête côté homme sous pour quoi peut qu'on éducation mais malheureusement ça la m'a vraiment té au moins on azana bana au chat jabana makamna mtuke wana mususu wana o biskaba bazakate azandoki alors kindokezé le mota msa yo kango et retira ka mutu pene ya mutu mususu donc bana déjà ba koma ko banga mutu wala papa wana biete mama wana parce que o azoboko la bango atie ba onjana mtuke moni tata na bino bien mama na bino to kabona po azandoki. Mais lobby ce que mutu aza so invité atiki ba bien moko na boko la bana opi bazana droit ya ba bien wana l'accès qui on que siko tant yaza ki vivant olinga kitike azala na contrôle ya bana mais lelo azate bana bazana bazape na droit ya ba bien wana eza malamu te donc faut ko tika bana bino bokaboni po bolingo na bino esimbité bible ba tumbale ba ko tambo te so boyokanité mais bana baza ba fruit ya bolingo na bino mibale donc ko kabola bango na responsabilité à binom balete yango to lobela ki semaine passée ils un peu difficile ko banyo so to lobela ki mais so koti na média ko na Congo mo Kristo ko mona kuna o to lobela ki semaine passée pour to ko avancer pe kuna oyo to lingi to lobela na journal lelo nebi ke to za béni to za la béni to ko pambolama c'est la évangélisation moko pa yo fandi o mananda kote biso oti bible to ene skeris a pa chaîne ya Congo mo Kristo ekutami alors yo za nandaku o sala ba test message na bandeko le ba que couple évangélique tangu fue neza les gens wana baza ko lobela tina na sekele ya libala to repeta ko lobela to ebi na biso mingi te to ipete ko le kabino mais expérience to za yango yango to zo mema poto ko partager longo na bandeko na biso yango na ko hésiter te so moni remarque moko ezali mama joli no komeli biso to zo tanga mbala moko papa fazana e wana mbala moko to zo tanga to zo yeba po biso to ko kozwa pe obino boyebi et ça la biso nyonso bolamu po mabana na biso ezala bien et puis so ko za ko sepela makal faut encourager mais ezala to za pour ça ya maloba na bino et ça la biso pe bien c'est ça siko leyo to lobla lolenge ni to ko za na bana ya malamu donc bana obaza modèle bana obaza référence lolenge ni to ko za na bana ya ndenge wana OK lolenge ni to ko za na bana oyo baza modèle bana obaza malamu bano baza distinguer tant mutu amoni a comprendre habiter bano baza vraiment éducation bano baza encadré ce que le lengeni to ko za na bana ya ndenge wana amen ngai na yo papa ya moi si to ko sala nini poto zwa cadeau ya ndenge wana na kati ya ba couple na biso que tant mutu akoti vraiment te bano vraiment en tout cas nazali kamba olobate amen amen ya moi te rotanga na mukanda na premier livre à Samuel 2 27 ou bien la tanga na portugais papa ozo limbola biso na lingala otokende OK premier livre de Samuel verset chapitre 2 verset 27 à 30 OK amen tanga na maman la tanga alors to tangi na mokana na portugais Bible a Bible dit le premier livre de Samuel 2 27 à 30. Bible a sa premier Samuel chapitre 2 verset 27 à 30. Il veio homem de Deus a ele. Mutu moko abenga moto la nzambe moko ayaki epai ya Eli. Disse-lhe assim. Ayebisi boye. Diz o Senhor. Nzamba lobi. Não manifestei na verdade.
alobi ngai namonisamaki te na solo a casa de teu pai, na ndaku ya papa na yo estando eles ainda no Egito, ntango bazalaki na Egypte na casa de Faraó. na ndako ya Farao. E eu escolhi dentre todos os tribos Ngai nde naponaki na mabota nyonso de Israel na Israel para sacerdote, pona bosali na pona tina na mosala na ngai para oferecer sobre o meu altar, po ete botumi mbeka na mosala na ngai, para acender o incenso, pona kopelisa moto, para trazer o éfode pona komema elamba oyo ya ngwende na Nzambe perante a mim. liboso na ngai. Dei à casa de teu pai todas as ofertas, Napesaki ndako ya papa na yo bomengo nyonso, todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, oyo nyonso etumamaki na maboko ya bana na Israel. Napesaki pa papa na yo. porque daí coices Verset 29, pona tina na yango contra o sacrifício e contra a minha oferta, wana bango nde babebisaki mpe mpona basacrifice mpona bambeka nyonso que ordenei a minha morada oyo ngai napesaki mpona tina na ndako na ngai para os teus filhos, mpona bana na yo, do que a mim ke mpona ngai todas as ofertas do meu povo de Israel. bambeka nyonso ya bana na Israel. Portanto, diz o Senhor Deus, Nzambe alobi ete na verdade tinha dito eu ngai nalobaki ete que a tua casa e a casa de teu pai ke na ndako na yo mpe ndako papa na yo darei diante de mim nakopesa liboso na ngai perpetuamente. mpona libela bokonzi. Porém agora, me lelo diz o Senhor, Nzambe alobi longe de mim, mosika na ngai maloba wana, porque aos que me honram po ete baoyo babangaka ngai mpe bandimaka ngai, orarei, ngai nakondima bango. porém os que me desprezam Baoyo bazobwaka ngai, serão desprezados. ngai mpe nakobwaka bango. Amen. Amen. Donc, Tiana nazongela 29 à 30 hein? Bible version en français aboye. Pourquoi foulez-vous au pied de mes sacrifices et mes offrandes? Pona nini bozali kobebisa mbeka na ngai mpe bozwi na ngai? Ngai napesaki na ndako na ngai, me bino boye kobebisa. J'honore plus, tu honores plus que tes enfants que moi. Abi ozotosa mingi bana na oke ngai. Na verset 30 abi na biso na tina na yango, voici j'ai dit l'Éternel Dieu, j'avais déclaré abi ngai nalobaki na ndako na tata na yo nakozala ntango nyonso mpe nakopesa bokonzi ya libela. Amen. Mais na mabe oyo bino bosali ngai, Nzambe achange maloba awa. Manjoyebi bato balobaka ke Nzambe abongwani te, mais Nzambe achange maloba na ye par rapport à comportement ya moto, par rapport etamboleli ya moto. Alobi awa alobi ete mais maintenant dit l'Éternel, loin de moi maloba ne kosala masuti te. Abi quand j'honore celui qui m'honore, je méprise ceux qui méprisent. Amen. Amen. Po tolobeli awa lolenge ni tokoki kozala bana baza modèle. Amen. Lolenge ni tokoki kozala bana oyo bazali malamu. Toloba ke kozala mosali na Nzambe eza te ke fo olakisa na banini ozanga autorité devant bana. Kozala chrétien eza te ke ozanga autorité devant bana. Autorité pa maku eza likambo susu ko aimer pe eza likambo susu. Oui. Eza te ke soki olingi ozana autorité te. Non. Eza peut-être soki ozana autorité olingola amour te. Eza makambo mibale différent. Amen. Yango nazolobela papa moko oza mosali na Nzambe ko se laisser aller te ke po naza mosali na Nzambe nakoki kozala na autorité te devant bana na kati ya ndako. Nalobela pe ya mwasi moko oza servante de Dieu ko se laisser aller te ke naza servante de Dieu donc fona zala na laisser aller na bana d'autorité ko kozala te eza bongo te. Kolinga eza te ke ko se kozanga autorité. Non. Tozomona Eli azaki mutu na Nzambe. Oui, Eli ka serviteur na Nzambe. Siko Eli premier ni Nzambe azolo bani Amazon. Nzambe abina ye bien. Avec na pesaka déjà promesse pa papa na yo et puis pa yo moko tango bali na boumbo. Siko ne pesaka binoke na royauté na mwinda oyo bozanga ka mwana te. Ata elelo zate bana no bosani ni bakozala. Mais Nzambe awazolo ba ke ngai
namoni bosakaneli musala na ngami Eli te muda sakanela musala nzambe bana basakanela musala nzambe bana ya Eli tanke mutu na nzambe Monsieur Nzamba bisi abi na komi contre yo pourquoi oza ko honorer bana na yo plus que ngai donc ça veut dire que biso de la responsabilité ya ko laksanzela bana so bazana malamu yango tolobi ke lo lenge ni tokoki kozana bana malamu na portugais to bakomimari Mima donc les alliés ko chérir bana donc ça que ceux qui ozo chérir bana 100% nde ozo ko éduquer bana non mais comme ça c'est que yozo sala yango ozo mona ngoza bi mozo ko détruire bana ozo détruire bana et ça le quoi ozo na kati ndako ba pa baye do bana ba occuper te faut pas opesa mbote bana bazo ganga bazo ba des juste ozo ate bazana ozo ate bazana bango bana te do bazana bana mo impoli muto aya ba ke bana bazana éducation te pour papa oyo mama oyo ebike bana bazana ndako mpaye fo benga bana boya pesa ba papa mbote boya pesa ba oncle ba tantine mbote de bana ba ya bonjour papa bonjour maman après ba ko se retirer amen aussi ba ngoke bolonga boke na bino ko ba ko masolo wana za age na ba ngote kuna ba tom soto okola mama suki boye bo pesa ya ba tumbote mama lo ba sute on na otala kaka bo comprendre que photo longo mais bana o bazana éducation na te donc ba tout le moment zo ba boke na bino te ngala ofana nga yawo boke na bino te nga pina ngina lia donc na ba ko ba ko côté là ba po ezo gêner déjà ambiance wana bité mama tika mba va mama to mona kangelo ngi po ba para ba ta la télé télé on a bina na kamna na ngina tala yango to bino lengi ni to ko za bana malamu papa zo tala biso ya mo zo tala lo lengi ni to ko za bana malamu ele azaki mosali na nzambe mais a pedra qui bénéficie ce qui li pamboli en nzambe na perpétuité pour la libérer là ezaki a perpétuité bible lobi yango na 30 donc les pambolions ngazali ngo continuer la génération mais nzamba lobi ke ngai nzambe abane okuna likola bitango na sele ke ba parents na bino te po azalaki na boumbu kuna mais comme la binisi bino donc ngai nzambe na gérer na bonzambe na nga ke na kosala ngo a perpétuer na bana nyonso ba kolanda mais comme na 30 abina retirer abi mosika na nga maloba na ensuite bana obaza ba impoli ofni na fine donc bana obazo comme ça ndako ya nzambe lokola ndako hôtel cabaret yango na basali na nzambe sala bolamu vraiment makasi bana na biso ba ko comprendre que ndako ya nzambe za ndako ya tata ya bango te ya mama moto mais ça toujours bien ndako ya nzambe donc ndako ya tata ya bango soki pasteur ou bien mosali na nzambe nyoso ndako ya bana za na ndako mais na kati église donc bana wana baza bandimi comme ondimi nyonso mais esala makite pa ofni na fine bana ya mosali na nzambe Eli amen donc moni promo nzambe za raposa Nataka le la fois passée, c'est que nous avons promettre même après promettre Abraham. Après Abraham a dit bana na yo en tout cas nzambe na kozana bango na kopambola bango et tout cela. Donc c'est une promesse et que ça en obéissant à parole nzambe. Donc bana na yo pour pambola ma faut pas pambola ma même principe ya obéissance à bana nzambe. Mais ce que bana no bimi na principe ya nzambe. To mona na Genèse 26 tango Isaac alingo bima nzamba ebisi fanda zona mama tellement afandaki tellement afandaki nzamba sakini nzamba kokisa ke moko abeliraki mais ce yo promesse ezali mais ce yo papa oyo koko encadrer bana yo pour être bana ba connaître na nzambe soko sali yango te moi n'a jamais flèche na promesse divine ya nzambe ezate tozoma lelo papa ebele toto mona awa un grand serviteur de Dieu et il y a qui mosala nzamba pamba te donc c'est un grand serviteur de Dieu et puis ça montre que présence nzambe yaki na kati na Eli pourquoi mwinda osala nini mwinda zali kopela mwinda na kopela tango nyoso mwinda nzambe za kopela mais problème Eli yaki nini ayebaki kobimisa bana te bazala ba flèche na musala na nzambe amen alléluia et ça pour la serviteur même la vie chrétienne nous les chrétiens faut y quelle éducation au ça que bana na ba investir nango pour bana na ba flèche na musala na nzambe nde tozo pour bana baza ba flèche na musala na nzambe donc ils ont dépendre eza responsabilité ya papa na ya mwasi ozolanda biso lo lingi ni tokoki kozala bana baza modèle que bana oyo amoni papa mona nzela azana boyfriend oyo na anglais bazolo ba boyfriend na français copain mais mwana ana fo akima tant que on est ko les aki ozo so na jeune garçon mona nzela omoni papa mozo fo kimo bata papa abotiote asa papa ya moninga mais ozo zo papa no do fo kima do respect ngwana so papa na monyo akobeta yozo sa nini aba ninga bazana classe o sa nini awana ero abutu
ozo sa nini awana ero abutu mais lelo yo au moins bana donc azo ba te passer papa na ngate moi écoute tous les até pourtant yo zo ndeka azo tale le mo dia que moi na c'est impoli moi na tous les até ce que ça faute ya na ça faute ya devoir na biso ba parents donc faut to éduquer bana que tant au moni maman Hortense aza maman ko pesa te hello non yaka bonjour maman bonjour papa donc aza maman na yo donc faut te ba lo lengeni to ko éduquer bana na biso tolobili ndenge nini lisusu likamususu ezaka pasi par exemple moi bana musu babotami avant mariage na bana o babotami après mariage avant mariage na so basoti mama abota libanda na mobali mususu bien te papa abota libanda na mwasi mususu siko bana wana tamba ye na kati ya ndako ba ekosangana o babotami na kati ya ndako éducation ezala ndenge nini devoir ya ba parents bino tubozana kati ya ndako na ba oba uti na libanda na ba oba kutami na kati ya ndako poto sangisa bango eza devoir na ngai na yo pour éducation na ezala moko pour ça facilité pas na eza facilité pour bana na nyoso destination na bango ezali ba flèche hein baza pe lipamboli pourquoi bilo bien tes enfants sont les fruits bazali pa mona nzamba zo pesa libota bon wana bota mi avant mariage bon so bota makata mariage ce que bilo ba parents tellement amour ezali hein bon lingabo flasher ba flèche ya bana wana ndenge moko na équilibre moko zona mama na équilibre moko alors c'est ça mara mingi ndenge nini au moins siko ba équilibre za différent zambane mais pendant que nous sommes des chrétiens tous abana nzambe tous abato soko na lingi majoli ina mwana moko avant mariage bon majoli ko ya te peko ça ma petit hein c'est un petit bon tu sais que bana bongo bazali hein mais ce qu'on biso les soldats parents faut te ba encadrer bango bazala bien zona mama po bazala ba flèche na kati na libota po to bazala te tue ba flèche mususu tiki bango ozala malamu te alors faut te ba ko montrer bango d'abord amour zona mama amen po okona se flèche te o flèche yo lingité alors so yo lingiye olinga ozala amour na ye ndeko za devoir na bana oyo ndeko ta devoir ya bana wana amen ndeko somela ma mwana oyo ndeko somela ma ya mwana wana so mwana ata ma mwana ki makambo zo sala eza bien pona ye eza bien pona baleki na ye e osala bango basala nini bakangana so ba ota ba okangana flèche na ngo percer facilement e ko kende flèche na ngo e okende très bien po baza bana baza toujours bazo porter makila moko mais toza na difficulté na sens ni on a lingi lelo difficulté wana elongwa biso o tozo landelo bana nzambe bana o ba wuti esika mususu libanda baye na kati ya ndako eza moi passe pour nini po azwa déjà na comportement moko ya libanda o soit mama ou papa azopesa ye alors kama ko yana ona kati ya ndako wana po siko ba parents ba activer yango balinga ke bana baza modèle eza kama passe po awuti nango déjà kuna tamsukuna mama ebise moni pa mama nozo keno ko suka ba santé so atindi oboya biso ba mama tozala makambo wana okay soki mama wana apesi olamba bo bientôt opangusa leki na o wana ko pangusa ete po yemo ko fasala po aza mwana ye po aza mwana ye yoza mwa musana ete yaona zobisa yamos ozolanda soki likambo wana esalamaka tika yango pekis de yomo retirer parole wana opesa pa ya bana parce que yonde mutu okabwana na papa ya bana wana mais bana wana baza bana ya papa wana baza bana ya mama wana donc bana oyo azobotama na sima na ye baza bandeko na ye mama oyo akuti na ndako ou papa oyo akuti na ndako aza papa na ye aza mama na ye mama na aza na droit akobeta ye po aza na posa asunga ye même bible lobi ya babetaka mutu oyo nzambe abeta bato oyo alingi mama mpe oyo azolanda biso na ntango oyebi ke ozobeta mwana bien sûr tobakaza mwana ya mobali nanga ou bien kaza mwana mwasi mais beta avec amour okobeta ete ke comme esclave po aza ndeko ya bana te beta comme amour po azo makila moko na bana na yo donc soki lelo okeba dene bima basala omona ke aza ndeko ya bana na yo apati aza ndeko ya bana no aza mwana na yo yo mpe papa oyo okutami na mwana na ndako viole ete pardon papa mpona bapapa mingi esalamaka surtout so mwana aza mwana mwasi omona papa wana akomi kobima na mwana wana po ozozoyeka aza ne mwana na ngai te aza mwana ya mwasi na ngai aza mwana ya mwasi na yo mais ezo makila nde na bana oyo ozobota na mwasi no omona ke baza makila moko apart on a comprendre que aza mwana na yo nde wana tokozala ba fruit ya malamu kati na libala amen et donc maman le bien c'est important parce surtout si vous avez maman au pesa ba conseil wana que non ndemo zo kende osami salate yo za boy na bango te au moins vous avez investir la flèche te vous avez investir na mabe moko boy quelconque pour pona ya za wana
bakoede ye sala boye soki se oya bite bakolakisa ye mais il y a un conseil aux amabe alors eza malamu te wa bito pesa ngo conseil mama oya modele wana eza malamu te ozotonga ozobongisa mwana te mozo détruire ne mwana so moi ça la percer zate eza malamu te to zana ba fruit ya malamu te kati na libala oui tomoni yango na nini pa makoko tanga biso na Genèse 45 3 à 4 otolobla likambo ya bana ndeni bana bakoza ini bana bakoza la likambo na Genèse 4 et Genèse 45 3 à 4 pardon papa Genèse chapitre 45 3 à 4 3 à 4 Genèse 45 3 à 4 natangi na kombo na Yesu Masia Genèse chapitre 45 verset 3 à 4 Joseph dit à ses frères Joseph alobi na bandeko na ye ok Joseph dit à ses frères approchez-vous de moi bopusana epai na ngai 3 à 4 hein Joseph dit à ses frères je suis Joseph alobi na bango eza ngai Joseph mon père vit-il encore tata na ngai aza tangu nyonso na bomoi mais ses frères ne priaient lui répondre bandeko na ye bakokaki te ko répondre car ils étaient troublés à sa présence. Po bakomaki na trouble dans la vertige na présence ya Joseph. Verset 4. Joseph dit Joseph alobi na bango approchez-vous de moi. Bopusane pa inangai. Il s'approcherait. Bapusani. Il dit alobi na bango je suis Joseph votre frère. Naza Joseph onde konabino que vous avez vendu. Obino botekaki. Pour être mené en Égypte. Po ete na koma lelo po memanga lelo na Égypte. Amen. Papa. Oui, maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Joseph Amen. Au moins si kozanga encadrer bana kozanga koluka bolamu kosangisa bana na kwa koloba balamu esala ke et ça là que bandeko ya Joseph bateka Joseph. Amen. Obi sans pitié. Et ça la mususu ayoka ekutumawa. Fais arriver bien moko ba ki mo habiter. Pour musu wana bato bomaye to kataye après to rezo makila to sabo moko kutabiter. To baby ça musu maboko na musu na makila nete meto chaika na libulu. Pour ni bazaki na susi ete baby kaza mwana mama mususu. Omoni me bazaba na tata moko. Me bazaki na susi ndeko na bango te baby ke aza mwana ya mama mususu. Donc ça likamobo sans pitié. Bazu ndeko na bango bateki. Babwake na libulu ndeko na bango akei bazui bateki donc esama ki mwa ba makamo esika wana ti Joseph ayekoma na Egypte histoire onga na yo to yebiango basale bon point pour bazo comprendre kaza mwana ya mama mususu et puis to linga te ke biso ba papa to laksaka amour côté moko boye que amour na biso zaka côté moko eleki makasi côté mususu eza bongo te to mona na Genèse 37 na 3 4 papa bongo otanga na yango sikoli kam to lobla pa makuto bande kwa Joseph bateki Joseph Joseph akei mais ok ezaki na ona plan nzambe yango ya mwasi papa bana na biso boza banda ko musu bozo na biso na tango yo ndeko wana so mona biso mona tata na mona mama na yo aza ndeko na yo kolingatike okabola ndengi esalamaki pota mususu oyebi lobi na yote bandeko ba ribe soki bazaki bebele bazabilon ti ba osala makambo ba yeba kite lobi na bango ilinga ozala ndenge nini donc faut que ça toujours l'amour hein vous avez l'amour ko yeba eke ndenge sana ko yeba ko sangisa bana d'abord papa imagine faut que ça bana so wana bato sala moza ba parents papa na maman ya mwana to bien ezala mwana yaki afa ko ta papa mwana yaki afa ko ta maman mais ba ko ta mariage ko zo bango nyonso na diversité moko si ko plus ko zo na diversité moko et ko permettre que bana wana bakende liboso si ko eloko mso za importer za nini bana faut me wana domaine nyonso pour za ba flèche au moins lelo oyo bah vous avez la flèche, moi vous avez la flèche même la respect hein. Vous avez maman. Moi vous avez la flèche même na propriété. Vous avez maman. Zé moi la mususu. Zé moi la mususu. A juste que flèche il y a propriété. A juste la moi à partir de ma paranae. Ok.
moi je suis à cause à partir ma parents na ende papa tolo bana mais auto si kolobate pour na Joseph hein moi tant bango ba kuta na Joseph obili comme ça attend muto asali yango soko tango osala ki mabe mais tant kuta na muto atuna yo likambute mais tellement conscience na mo ko so ba ko sala ki mabe aza moi papa nanga aza moi mama nanga mais na mabe o nga na sala ye ponini soit maman na biso na ndako ndaba kaza mwana papa bo kipete papa na biso pe na ndako ndaba za mwana mama na bino bo kipete siko mabe o biso osalaye lelo tanto kuta na ye akomi ingénieur akomi avocat akomi sa biso passe poto approcher ye nene sala ki apo ndeko Joseph mais ndeko oyo mwana na biso o se sala melobiete maman so sala likambwana tala comportement Joseph ayebse bandeko na ye boya bo pousa ne pa na ngai bina zande ko na bino tam so likambwana salama ki po lelonga na monde sa baliboso na bino po vina bino ezala bien tam so bo sala ki ngona ignorance bo zanga ko yeba kazande ko na bino tam so pe ya mo so sala ki ngo ko zanga yeba kazama mwana ya mobali na yo yango intoska ki bana bien te papa sala ki ngo zanga ko yeba kazama mwana mwasi na yo yango intoska ki bana mais lelo na kombo na yesu do to retirer ba pensée wana na mitu ya bana na biso to linga ke to sangsa bana biso poto za na bana moko modèle bana moko ya malamu oba oza distinguer ba to ba comprendre que vraiment couple wana eza na bana pour ce qui bana oyo ba koma ki na likanti eza ki problème ya Rachel na Léa baza ki leki na kulutu mais tellement ba koma ki ba mbanda donc ki leki na kulutu eza ki sute mutu soko ko zo part ya mobali na ye part ya bana na ye ya ngwana ekomela ki bongo pe siko biso ba para photo linga ke to laksa bolingo na bana nyonso to kabola kate ke mwana opo Joseph ko ma bon pa mako bayani basala ki zuwa babi ke papa linga ke mingi oui donc papa linga ke mingi eza na ndako eza na makambo na sala maka omona papa olingi mwana moko boye mingi mama pe olingi mwana moko boye mingi siko ezo sala en na bana mususu po mwana kutaka aza bebe ya inane so babotile leka saka zuwa okay mwana mso zo kima lingi site mama memeli site pe meme akumiko za ba kwa moko bon siko bano se bazuma yele esaka zuwa na dozu ezelo mabe yango to moni ke mema ki Joseph ti na niveau oyo akene ko souffrir gloire à Dieu akina na plan nzambe lobi nango lelo Joseph akoma mokonzi et puis bandeko ne ba pambola maki na nzela na ye moni bandeko ne ba pambola maki et puis ça ils sont tranquille ta biso ngabi non nzamba saki atinanga awa pora ya mbabino donc ça veut dire que pensez au maman rosa on to papa rosa ma be ah mwana sundola e na tibeka ba oboy yona ba tombo amen nzamba ça toutefois à confondre wana faut ça o eza malamu comprendre nzamba ko tsheke bana nyonso baza ba fresh bake liboso ba prospérer bake na bopete na destinée na bango po ba ba bango te yo ko tsoma ka mabe kena ane ko na binote ona na zaboy alezable au moins malamu te temo to bila po na bana mais ba fruit o bana bazali eza o biso to ko pesa bango amen zona maman amen pour moi ça y est colati moi so amoni par exemple netiki maman tongo etani nzungu na mbele fufu lobe na butu ekomi na tina 15h ya jour elandi ezana mwana nzita fufu basukula te ah osala ngope ozomba maman de ce mwana na la flèche à salité azola kaza na onde mwana akene classe azongi ozomba maman peut-être on se verra nzungu on se va mbalamba so comme na posa la ngo amen yango tolobi ke donc tozolobela mpona ntina na bana tolobili kosangisa bana tomoni Joseph na bandeko na ye sikoyo toloba mpe ke mama oyo oza mama oza na mwana na kati ya ndako folakisa mwana eza te kolakisa kaka mwana oyo oboti te ntango oza deja mama do oza mama ya mutu nyonso babi ke éduke une femme eza koéduke nation donc sika mama atelemi fo ordre ezala fo eloko moko ya kitoko emonisama surtout na bana na biso ya basi komona te ke oza kaka mama donc fo na éduke kaka mwana na nga wana non so totali papa otanga na biso na mokanda na rite na pardon otanga biso na mokanda na rite 3 Toi mkana na rite 3 to mona nini kuna mama oyo ya malamu asalaki tanga na portugais rite 3 na tanga na portugais to tangi na portugais rite 3 lava tes poches suko eza Naomi aoloba na rite Naomi azalaki mama ya rite te to tanga bongo to comprendre nango amen lava tes poches sokola sima unge-te, pakula mafuta, veste os teus vestidos, lata bilamba oya kitoko penza, e desce à beira. Pe kita pembeni. Amen. Amen. Donc awa Naomi azalaki bokilo ya rite. Amen.
bokilo na bango ki bokilo na bango route koré ko suka na nzela parce que Naomi mwana na mobali ne mutabala kiriti mais bakoma ki na trajectoire mo bande ko kende mwana na mobali yako kufa na nzela mais na bolingo nzambe o rit on nzamba sangisele bango na rit na Naomi ba continuer ki voyage na bango to ebi histoire wana bien to comment que sika mo boy esengela ki susu Naomi akomi na susi que rit su esengela bala amen et ya to bi que maman faut relaxer mwana mwasi de faut relaxer bana et comment est-ce que mon Naomi akomi na susi que rit faut bala siko na osa ndeni pour mwana wa bala donc ndeto za banda ko to linga kate mwana make up to ko cheka ba beauté beauté mwana oza ndeni mwana msoko cha beauté mo tansi masokolité donc il y a un rouge à la beauté ma sokolité au moins moi sur la mapeka donc moi sur la masuba surtout biso la base moi na ma belle solo eza kitoko te donc il y a moi aux na biso eza devoir na biso donc on ça ba na propriété quand on a te kazaka moi na ngate même na kati na église na musala oki moi za sur la muto ki benga e loba oh problème ni o te na éviter même le balité aux aboy nazo sentir boye sala boye au monde lambo onde papa o tolo ba awa etant que maman il se moni lambo yo balata en église te donc on a ça la propriété moni lambo na musala balata ngote boso zo ke luka musala bata ketite lata sapato bien lata jipa bien ba sala bo posa maman zo la ça la propriété a to moni on ke riti a ba lobi ko maman na été mais ba lobla ko Naomi oza ki maman bokilo ya maman bokilo bozo landa biso lelo bosunga biso to ape ba na bino rakate ke oza mama bokilo toza mama nanga te moboti mobali nanga obotinga mama nanga po botinga zo pe mobali nanga aza mwana yo parce que botinga do fonda kisa po bino to boyebi aba lobila ko mama Riti te mais lobila kombo ya Naomi asala ke Riti a percé Riti ta ma percé ki abala ki Boaz o lelo yo to koma lobila lisolo ya Jésus na nzela ya Obed lelo toza na Yesu Mesia sikoyo Naomi amoni habite Riti oza mwana nanga oza no kitoko mais pour obima les sous qui te à propre c'est ça abiriti sokola on comprend pas moi la ta pakola malasi kitoko abi pakola malasi la te lambara kitoko donc maman zotala mona baté ozo moi c'est kitoko mais sokola et pourtant mon sokola luka mafuta ko ekosala o bien abi na ezwa parfait abi onjete donc pakola mafuta o abi azona aksa mwana pour les loba na biso surtout na poto ba na biso mingi baza salité mais na ilongi bozo mona propre atie bakabelo milai atie rouge nini siko kota na chambre ya zolala kota la cuisine kenem na et puis maman kutu to baza ba na poto des devoirs na ngai na yo papa oui ça ndengona parce que le problème c'est que majoli propriété o yo l'accès lelo yama ko memaye as à la flèche lobby amen zo ba no majoli donc propriété zo l'accès je vais passer moi la classe professeur a quitté l'accès lo moboye azo odeur mo ba mutoki parce que moi j'ai habité faut dire l'accès pour ici habiter na mon faut ça la abisokola la ta ba robe na yo ya kitoko et puis kita kuna na se moni siko tango Riti akita kina sa c'est que peut bien ko toucher Boaz te va no kana se makolo c'est que parfait na oyoche ko benda e prince ya Boaz o linga o solo ninga azoyoka tango lati kitoko leki même moi mobali o ça de Angel bala moi mbala ko tuna même bato moi sona aza ana mwana nani moi sona lati na respect boye est-ce que ça marié donc le lingo lequel wana est attiré attention à bateau mais ça peut la bala basi musunde papa lobi donc le lingo lequel il donne bateau bana yo mwana yo aza danseuse na abina na bar asala na boîte donc on a ti babilamba moko ezoko laxatique oza mwana outi na kati ndako ba parents ya moi si papa na to contrôler bana biso donc mwana leki otozi bate mwana aza danseuse quelque part mwana asala kana boîte eza respecté ce qui na lolenge wana tozana bana obaza ba flèche te c'est ça ouais ozana pas c'est pour flèche to na okala makamanzambe te to na wana éducation école te mais to na domaine nyoso donc même le niveau propriété majoli amen donc dans mon rite à monta makili boso buta boaza tali alingaki ayeba abito keza ye oyo ki ko buka mkolwana na bilanga na biso babiji c'est ça ye donc eza ye oyo auta na famille na yo moni Naomi wana donc ba foni siko muto wa Boaz donc eza ye Boaz mo siko ngai na mona suki awa tala ya mwasi eza ba jeune fille biso muso bazo kola mona age zo kende eza faute na biso ba parents donc comportement moi sur la balabala et beba déjà maintenant so ba yebi ya liboso yebi eza impoli
donc biso to ba ke bana poto soko beti olobina bango ba benga police abengi police ayebisi aza mwana nga aza impoli donc nazo l'accès que soko moni ba para na nzela fa pesa rambote nazo l'accès que na ndako fa sala misala ya wa lingita to benga no police o sa elote o sa elote pour ça bana baza ba flèche même pour la nation police pas ko sepela ba parole bazo éduquer au bien pour ani obengi biso awa rit ba l'accès que malamu azo ki mokonzi. C'est ça. Donc toute fois que ma bana na biso na voler à bien pour bana na ba prospérer baza liboso ba ke 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 liboso ke liboso. Maman Jolie Doupa vraiment nzambe asunga biso to sunga bana biso. Amen. Parce que là c'est très important. Papa na maman, il y a toujours des voix à papa na maman. Zona maman. Amen. Donc papa na maman sont pas à l'hôtel, faut pas capable. Il y a redike bana o ba ke liboso. Pour être moi na yo a osala kaka oya zo mona yo zo sala. Amen. Amoni maman le se mena na tonga à 22h. Amoni zo normal. Amen. Yepele ba kota na libala on la flèche na domaine wana. Donc ça ma casse na ko comme eh mona ça ma casse na ko tambula. Zona maman. Oyoka mwana songi donc bayaka pe ba parents ke ota mwana bino alobi boy eza faute ya mwana te eza biso ba tutozo ko éduquer bana wana ngana mama otansi to vandi tozo tonga mama moko esika bana na biso bazali ke moni mama wana mortas mama na zandu mama na zando ki mais siko biso tozo ko enseigner ni pas bana wana c'est ça ay bana peta ba kovanda ba pe bandolo ba siko mama mso asolika yango bano ba saba soni boendeni donc ero bana ba sutala mo ba vandi ba sutonga mwana ba bana neza foti na bango te o ngai na yo tozo sala tozo ko enseigner bana wana lo lenge ni siko biso to lingi toza na bana ya malamu tozo makaki o bana ba Nigeria dobe kolo mususu te biso pe toza capable toza pe na to koka pe ko éduquer bana biso ba koma na niveau wana ke tant to nto balika mo mama moko boye o etali biso ba mama bana bazala wana te pardon mingi donc to éduquer bana biso na niveau wana to po moni bana bavandi sika mo mibale bazotonga muninga pekisa bango te bolo makambo wana te amu ninga na bino bo benga yebo biseke likamono sali basala abongo te donc tozo ko tonga bana na biso. Siko mwana mama utawa pisa expression pa mwana fani wana mama yemi mpaya siko baina kutonga mwana bozala na wana siko mwana mpaya okende moi je me dis la maman oh maman va la bongo maman va me dire oui so ta par rapport à âge ya mwana ota par rapport à makambo zo bisaye so mwana alita okena baba moni maman wana azo leke ndeti kuta moni eti o mwana waze impoli a partir ya makambo obli mozoloba ya zawana alors toye ba ko encadrer bana tu ba place ni pe ma solo ni to solo là tant deux ensemble bana biso zo pas maman bogo di mwana moni peut-être mo fait peut-être mon respect mais mwana wa kanile longi azo kende pour yeba te ba bisi mama na ngai mama na uti atonga tata na uti somme donc on dit exemple moko ya malamu te zo pas manger exemple moko malamu te donc bana fo bazala bana oyo ba ko sala percer référence à makasi a mwana nani mwana za bien éduqué de mwana lo ba te ko akuta papa mukwa hello te ate mamna ah papa apesi mbo tata na anglais ate na lingala beaucoup pas mnake no mwana oyo azana éducation mais ce que l'éducation va ba pesa ba parents soit parents za temps ba parents za éduquer pour ça ba parents so baza ba moja baza impoli na katandao papa zo finga mama na moko na biso bana ale siko éducation ni biso tozo pesa na bana mwana zoba ke mama azana couple libanda mama o aza marié moi ça libala mais mwana yebi ke mama na biso wala za ka boyfriend ya mama na biso wala za ka couple ya mama na biso siko ni ekozanga mwana na pelo bazwa boyfriend OK mwana o azana éducation ya yebi ke mama azaka moi ça papa c'est ça soki papa moko bazo benga mwana na libanda alinga eba papa o pardon ba papa wa mikolo bolinga bala mikebo tikalika mbwana siko mwana na o yebi éducation tant papa mo abenge ya nanko na somblo mobile so na bisete oza papa nanga na oyebisa mama intel o aza mwasi na yo ke yo olobaki donc moi ça na éducation au moins même papa na bate pardon oluka réseau te nga na lingote boy mais moi na ojana ndako yebi ke mama za na boyfriend libanda mais tant papa aza marié papa paza makango na ye moi ça moi mama za na boyfriend ba coopération na moi na jeune fille au moins ka mama tindi mwana OK so milanga matdo OK yebi je ke boyfriend na mama za libanda ya mama tindi po akezwa kuna mike aya opesa mama yebi mwana yebi ke waza boyfriend na mama mwana wana majora koza la flèche takata na libala aza flèche te mwana koza flèche te po atobi toza na posa bana malamu moi jaza mwana mabe mabe déjà mais azuma bana partir la mama de muta mabende zane mama
moni parce que maman zo bisa mwana na ke papa no utasala ndenge lokote likambu ya yona papa eza likama mwana mwana koyeba te ke papa sala koni asala koni non yo okolakisa mwana propriété olakisa mwana respect tant peu mwana na libala tant mwana koma na niveau azwa fiancé okomolakisa mwana ke bazala na fiancé boye basala ka bola sabo tant mwana koma na niveau mariage okomolakisa mwana ke mwana mwasi na libala azala ka bola zalabu yo kokolakisa mwana te ke papa na yo asala ngelo ko mote papa na za défaut boza malade boye ya wana na zwa boyfriend oyo osoko tiake eza normal na mtu ya mwana azwa boyfriend na kati ndako ya libala siko toujours bien vice versa même yo pe papa mwana na mobali comme ça que non papa yo keleza ngana kwa so mwana mwasi na yo azela ngana donc so mwana ni petit mukala papa na wa komo ya kimi nido soki ba chekolas azo mwana mobali comme ça chekolas so c'est ga si akezi sko serwa libanda pour ça on soit au Dubaï au Dubaï on peut ça ba parfait ba body parce que papa coopérana jeune garçon là parce que jeune garçon na libala vraiment je la ko percer bien na libala na yo c'était pour jeune garçon suka na suka ke kota suma bala pa mami bimba jeune garçon susu a retrouver ma bala ya batu pour azomona ngona ndako ya papa na comprendre parce que moi za so mwana za na leso na 15 ans ya mobali mais c'est ba makambu tout ba twasala so mo ka mo makambu ya kola ngo OK papa le mona bu mwana ala ko enseigner si mana usko papa bo mwana famille ba loki mwana na tete yonde muto loki mwana so ba si jeune a toujours l'église on passer maintenant au bon gars si on va passer aux amons onction té si onction yo luka yo moko de tout mwana zombane yo mama ya mwasi mama ozo de tout mwana ya mwasi olasa mbana ko wana za kopera ngaya libanda papa pa esa mwana yeke non wa copine ngai po mama ya bino salité l'équipe mama bino alamba tete so mama a salité mama alamba rate vandi selva ko za mwasi nanga ngai linga so na yena kuta olambi na kuti mbeto bongisi soki te to sala biso mbale ata usupi nzoto zo kokate to salaka mais faut lobezate ke okezwa copine na libanda obe ma jeune garçon na yo akoma friend ya copine wana ukalos oso laksa mwana nini lobi na mama pe oso laksa ya mwasi o laksa jeune fille na biso nini ke azana na mbali na ndako asu na mbali libanda voilà vous et puis baza siko jeune fille akoma impoli ta mama muso zibisi oh mais yo mbali na ndako ndeno etali yo oui etali po za mama etali na pona mama na bi ki yo za mwana oza ndenge mona mwana ngetali nga netika lo bagabe mama na nga za sala et puis so akemisa mama na kobenga yo makaba mwana nge etali yo tete etali nga ota muso bibisi na mokili aza mwana nga za mwana yo alors na lingite likamwana eza pa ya bana na biso yango no monike na lobi oza na mbali no na ndako oza na fiancé no koza sur na boyfriend te c'est ça po toza posa toza na bana mo baza référence à makasi bato batali babi mwana azab na vraie éducation oza na ndako zo mona tanga zo kende kwa zo petit papa na zo na ndako pa na biso lelo ozo regretter mwana ove mais toza capable biso kwa majoli eza na famille ya Irlande na mokili ko baza wa kadema na niveau wana alors zama pambola bino et puis lokola ba misusu tozo yoka en tout cas tant que rebelle a volé wana quelle place ni ozo ça l'échec na famille ba yo otelo bi pas ça l'échec mais chèque quoi so bon ça majoli eza trop tard encourager mutu mo majoli c'est ça trop tard te na mokana na chronique ne lobi na biso soka libota na nga et comprendre soka ngana yo ya mwasi papa na nga tozolanda to comprendre que to saki échec moko na bana na biso que bana na biso bazaki mabana malamu te bible biso ka to comprendre to ye na kombo na Yesu Yesu azana comme avocat ya ngai na abina za prêt donc azawana akosunga bana na biso bakeli liboso liloba nzambe eza bien tozolakisa bana okena begli mais tolakisa siko bana biso baza modèle bana biso baza référence donc abatali babite mutu mazoluka ndenge Abraham abena musane kene na libota nanga donc mutu mazoluka mwasi babite kene na ndako wana donc ils sont reçus moi na kuna osuivre makima mais sont bali vraiment bible o asu moi ça su bonheur mais ça mutu musumo donc bali moi sinde wala biso mbuta yembango donc bali ba problème chaque jour ba lettre donc ba problème na boîte aux lettres eza nzamba sa biso bolamu to sunga bana biso to activer bana na biso to projecter bana na biso
baza vraiment référence obisika biso to komate bala biso ba kombere o biso to kutana kinango peut-être na libala to eba kitenga na ebite évangéliste pas eba kité donc tozo potana biso mbale gloire à Dieu to kutani pe na bato bazaki na expérience basungi biso lelo biso to yebi do to laksa bana na biso basa la base ya malamu na mabala plus que biso ya mwana eza posala ngai et pas ya moi si ozolanda pas papa ozolanda biso na bana na biso vraiment to sunga bango évangéliste tangu foi na zawa benga nde komo akota na ligne mama na boya qui marque tout si c'est tout un deuxième volet ou deuxième volume sans que oko okota na flèche ya propriété la cuisine ils avaient la bala mususu mama ba ça été akeba kele la pa moto pas nde ko pas famille mususu zona na mama ala na ye mais sans ni aller go sukula ngote to yeli pa to sukula fo ko pangusango donc ba biloko nyoso wana e osala ke mwana aza la flèche te faut ba relaxa biloko na nyoso mwana auto sala auto toilette mama te ya tali habite ta mama nyoso kwesi apa papa ko na sukuli te c'est ça mana biloko eza malamu te surtout mingi bana basi na bana mibali mais mingi bana basi donc faut ko yeba et là il bosso propriété en nzoto na yo oyebi ke tongo etani de là il bosso au brosser au sokoli oza na période ya basi oza na ozo régler faut ba ban génique notango longoli au bois kango wapi faut sokola même deux fois parce que oza na lo mobo iso pesa solo donc ça il faut yeba ke faut na sokola donc na tongo na sokoli faut na longa ban génique sous vêtement na faut na longola ngo soutien nanga faut na ba ke faut na sokola ngo na longola na lala ki pa ya mama mususu pa tantine donc tongo etani okozula muki sokoli chambre na yo obongisi mbeto wana avant bima na chambre obimi oye na cuisine même tantine on se concentre maman tika ngana sokola ngo oza mwana koto yo ko sokola tantine on talabite nzungo nika ngo bien tenika bien donc eza musala na yo tant osili siwana osali biloko ko lia osala kaya yo to sana ya bandeko na yo soki oza mukolo bandeko bakutam na ndabo sisi ko lia okokemba moto simba tablette simba télécommande te mwana mo za bongo te bo sisi ko lia kotika te tantine bien te mama sala longola ba biloko wana na mesa opangusi mesa ozongse lamba mesa alors continue na cuisine basani wana obino bolelaki osali yango donc eza bongo biso to yekola bongo to apena posa bino bana na biso boza bongo ya mwasi omema mwana na niveau wana donc eza pa tantine aza droit ko silikila ye ke ko lamuka te na tongo osimbi télécommande zobeta non brosser sokola ni bécouter wana te bongisa chambre aussi okiti na se fo yeba to kolia nini donc eza bongo yo pe papa yeba pe ko sunga mwana mobali yeba ke sengle na yo pe ba mbel bazana odeur moi makasi yeba ke so la muki fo sokoloni kanzoto bien ta dodora yango sous vêtement pe fo longa pe côté ba mbel pe salité le ki makasi moi sous vêtement 3-4 jours aux anango eza vraiment bien te donc ba ko sunga bana biso yete ke poza moi mbal te biso to ba parents to ka sonité donc fo na sunga ye aza mwana nga mobali mais fo yebise ke suki fo sokola mato ina kati fo opangusa mapeka na yo sous vêtement fo longola on y quand on a bien deux ans devant na biso ya mwasi ko banga taza mwa mwasi waza mwa mbali 20 à te bona ikala za mwana eza devant na biso so moi je le mwana oyo ndeto la semaine passée a sali flèche na ya bien na éducation a sali flèche na bien na makamanzambe a sali flèche na bien na propriété na respect na nini donc na moni eza bana wana ndeza la ke ba otinda mutu babi keno na libota wana en tout cas soko bali obali pema amen eza bana wana parce que bano siko baza bongo te eza no pe retardé eza retardé mais ko silika pete na bano baza bongo te ta omoni ba parents na bana ba baza bongo bazo boya bana na yo baza na relation na bana ba ko silika te ba olinga te po ba mikolo na proverbe baloba kingana ya babake lilala mabe bebisa ya malamu ta bana baza ba impoli balingo ko tanda ba 18h ba 20h ba parents ba kote mo bazo na fongola ba fongoli 23h siko ba parents wana ba olinga te po bango bana bango 17h30 bana ndao donc ta papa ko ba 18h à tout moment ouais bana bango bazoya bonsoir papa bonsoir maman mais siko bana bazoya ba kutu ba parents na mbeto ko tout na bango te siko tout bango business na biso pour déjà ba komi à partir de 18 ans pour bana ba sepela moi na komi teenage donc moi na zo sepela donc comme majeur donc comme déjà la liberté na ngana comme na ba 15 à 14 ans te so moni parents wana zo boya bana na ye bazana bana na lingo e ba pona nini so ko tama oyebi so ba raison na ko silikate zwa po balaksa likambo ya malamu zwa ya malamu wana bana siko ko laksa ngo bana moni bana wana baza ba malamu mais so ba parents na ba zo boya bozana bino ta no bokota 0h ta bino bozwa mibala mikolo bozo ka basa mikolo ta na bino bozo botara partout ta yango na ba lingite mais ceux qui vont s'organiser pour ça tarte ceux qui vont s'organiser boza ba camarades et puis ba laksa bino basala kinini po ba koma na niveau wana mais so maman ceux qui par exemple que papa na maman ya bana wana
oh baza bata 23h wana so baza ba capacité mukeba ko soigner sa famille na mususu ba ko kende be mo sambela ka ndemo ngite ba na biso baza bolingo kasi bolingo déjà ka bolingo te ngala pa ka encadrement ya mwana na ye encadrement on a 6 université so mwana na musu akatene question na ba quarta classe ba 4e siko azara ba 23h si ala fungula bana 17 mais bana na 17 ans wana o baza na éducation donc baza fongola te ba dit que papa dans comme à 17 ans on beta porte on fongola pour appeler ça biso 17h30 photos za wana ba respecter mais ngala pa ma ku neva je sais me consulter là na matanga mwana 11 ans à 23h donc tout sur mais mwana zo beta porte auto maman na zo ba akende ki concert moko kuna ya bana ye 11 ans maman habité ke ba minga na ye mwana mo silo ba nyina silo matanga ba okamo siko to kopere mbala moko ke eza maman ka déjà on ninga ndako so mwana na 11 ans au concert à 23h avant la relation le botane cadre bien mwana 11 ans to eza bébé to lengela faut ba alali aza mais ba maman so ba ke ayebite papa ko tout temps va ebise to ça na yo papa va ebise papa o ngaku na ebite ke nana quantité papa ndenge ni ba te ke 23h mwana 11 ans mwana biso ba papa toi il va bisika na biso papa c'est très important comment un papa 23h habite mwana 11 ans wa siko lingandeni mwana wana ya 11 ans il y a 23h na mwana 11 ans il y a 17h c'est ba koteke na mbetu siko ninga basa ki camarade siko mama siko ndeni bila mosambelaka boloza ba bolingo mweza ba bolingo te azel ka bolingo te azel ka encadrement ok azel ka bolingo te comprendre siko très bien donc que bolingo na autorité ça blom ba différent autorité pesa mo esclavagisme te mais ça encadrement ndako na ndako ezala ba mibeko na alors ndako ya mibeko na ngo eza bongo yoko ya te ko bolingo te eza ka bolingo te so banda mwana po ya bana na mingi ezaka mona papa na mama ba bona ndao mais papa te mama ozo fazer na 6h avant la maman comme la valise na ye na to la bouton la chien non que parler la 6h c'est l'émancipation de la femme donc il va passer sa priorité voilà donc il m'a amené taliote la zone de côté Europe donc voilà maman zo ebisa scope amené à ça voilà c'est 23h na zo voilà 6h papa ozo kende bon utiliser carte na yo carte na zo ma étiquette na ok déjà so bana racine wana na zo ma le racine wana ba papa na mama modèle wana sikoyo na famille ozake papa va bouger maman va bien 2 mois si papa est-ce que possibilité ezali na ko sa voyage moi en France 2 mois avant ah libali za ngolo ya mama libali ya faveur nza ngala ya faveur za faveur ala la carte na ye donc carte nous des até ba carte na boko na ndeko na mbongo na bango même mama biye wana ayi mais so papa so possibilité ozala dans 2 mois na ke ta ta grande sœur so couple même sur nesco la 23h kuna mama point d'interrogation za kate kuna za ka point final donc na zo kende papa na ibisa nani abina nakata pongiti na kena musana ngana ibisana est-ce que ngana ibso somla ngabiye yamona moni sikoyo encadrement yamona moni sikoyo moi si so comprendre position était na libala ah c'est grave so yazo kanta ya azo bima destructeur ya bana na ye yeso azo kanta ke ya za kake o ma ba ba jeune fille ba tante ba tana ba bazo sega papa mama monela he vraiment papa ba mama monela yo papa ba mitigate kuna linga wote donc yo papa koza oui non comment papa kuna se koza mobali donc tellement somba biye wana sanke ngala yeba ata ya wana okende vaje ate po ngamna bala yo ya wana papa linga obala mama bato kana wasa sala nzambe basilikate on ngaza musala nzambe tika kama mama voyage mama okende te na yo musala nzambe bonga musala nzambe problème libale bakamusute okete et puis vous devez aussi m'appeler jamais vous dites donc les conditions de vos matos jamais ya wana tolobila ki awa légalisation papa ozasu na valeur makasi pa ya mwasi soki obalié opese pour non zo pexer wana voyager ta tuno balanga surtout pour la sauce salamoté obi kemba moko kale soko continue à Congo mokli soromona tolobila kuna légalisation donc légaliser likambala e à partir de même yana ya bike mais intela basuma bien pour abotala ngobi ka royate donc ngala za mbali na mais soko yokuto za copain mais buboti déjà bana yozo ba kosumle papa ba on lupango sumle ke poza papa moi sina a papa moi sote maza papa copine yo pan pono baliete alors eza bien te bobota bana biso to wana mwana mkomsu to kena papa mariage coutumier bande ko tanto yeto bine to ti mariage coutumier abi oh mariage coutumier zani to meki ko expliquer na anglais engage abi ah donc
soki bango baza mikolo bongo maboti babusa engage abindenge nini bon voilà bana babika ba engage eza ba cheta ba cheta ko biso te ka mo na ni oh abi vivana ke na bana ituti no engage why dadi wana kama to ja na biso ni biso na mboka ya biso to kipate to comprendre na biso mais pas na biso to comprendre ngote to lingi te bino boza ba engage après bana babota ma non to lingi ngote yango papa ona no sali engage te bana bazoka moi donc linga osala ngo poza na autorité no papa musutu bana zo bon vai bien na somele mama na bila kino ngole ko na malibala ngani na papa boza bongo te ko na malibala bien wana somaki donc na boya papa oza bongo papa makoso ngani nga papa ya donc na ndo vraiment na bima papa ko ba biro bimate et ça la biso pe basi bien o boko bimate fongo la porte au bimo mec mais papa musutu moi maman to ba on ni ngolo ba nini yango donc na bala baso papa fa mawa mama o sa ke boye po nini eza bien te est papa mo kwaza muninga ngo sozo lelo o ya sala ninga ka boye mais zo so mbali boye nda sa boye ndeni te eza kitoko te ko sara likama bote papa na ngai linga ola sa ki mobali na yo amen oboko lia biloko wana na boya ngo esclavagisme te ya mwasi nini soumission eza esclavagisme te ceux qui ont la cause chrétien alors faut pas se soumettre eza ka ke ko ki sa devoir moko eza ngo esclavagisme te koko sa devoir moi devoir wala ozo ko sa pas mobile na yo ozo ko enseigner bana na biso na ndako amen ozo préparer futur ya bana na biso ba oyeba ke avant papa na biso abima mama a préparer kabilamba bana ya papa alors moi na pas oyeba ke asala pe papa likamboa mobile na ye un jour likamboa na moi na mobile pa oyeba ke fona somba planti na somba pe blues pona mwasi na ngai c'est ça moi trouble et toi engage mais ngama kamono zo mona ka engage ngabi kana bana kuna sikoyo ba photo pe européen maté vous non légaliser les balati sikoyo maté vous quitter ba makamona ninga tous les jours photo l'avion vendre zo kele web sur Facebook légaliser ça on mkema au kanisi 1500 $1000 ba femme so ba lo bakia mais il fait ça baninga o latela on donna ba ko mariage ba obanga mais il y a salle mais quand ils ont compté la salle donc mon mari va tel donc Amélie m'a marié mais il y a beaucoup dans salle papa ça qui te non ça bizarre il fait ça mon number au sourd qui obina relax à banté la qui ça va famille moi si on a boti ça il y a mon police même écoute bande comme moi je respecter yo c'était respecter il y a moi sur la somme la billet ça autorisation là il y a moi sur la somme le pan sans autorisation OK bon on a somme le pan et ça bon on beau projeter bana bocha bana na ba université bocha bana na ba école ya bien parce que ça bon on a bino mais ce que moi c'est azo sala ngo na volonté na ye pour yo oza na autorité te no fait ya baninga samedi to ana fait biso ana Irlande mais c'est que ça na papa moko ero pa maku do azo kota na bité ba shop so ba brand Thomas so wapi kwa nini habiter papa qui les femmes na ngai te ko yo ko na tate pour que la marié wana te bongama pour yo légaliser situation na yo na moi c'est pose autorité pas moi wana ya moi c'est dans sozo mona comité ti bongo po exemple que na pi mabala ya batu yo ozo bala eka c'est le souci et donc c'est plus que la demande na sali kama na koso ke panzane mais ya moi siko sali kama wana te pour divorce et ça conséquence pour na bana tenga que on va laisser papa alo bala papa est-ce que linganga ponga ko ba mbali te balanga mais non c'est papa est-ce que linganga mais so linganga ta condition tozo vivre donc la qui c'est que ta condition tozo vivre et ça va bien te yo mo pe papa siko tala dam susu mabala ozo kende baza kutu ba leki et pas na yo mozo kende o prouver ba ona mabala na bango te on dépasser trop prouver famille avant besoin de dépasser mabala ba toi oh yo mozo ba qui akoti bakata pe suki akata suki te akata mandefu te yemo légaliser ah mais non mais sur ta besoin mon na fête azo ko ta pareil ko ta pousse à la tête de ma mari oh ba mari ko tiska ba vandi ba zo ba donc eza matata voilà moi ça ba bibe n'est ce que différence mais là donc ya mi tourisme qui a sombi ngo mais légaliser ye mo légaliser mais zo ba que moi so za impoli moi so za ndumba za impoli te ndeni yo zo légaliser te oza autorité te likona ye mais baza bana Abraham atina ki mosali na yake bala Rebecca ta mosali wana pesa ki biloko après ndeko Rebecca comme ina posa batikala na mwana ba quelque temps mosali wana bakite na komi pressé bo pesa ngai na kenaye posa pesi biloko ke faut que na obligé
ya wana comme tozaki nango vraiment non surtout lobaka toza biso be spécialité pour ça biso za to projeter bana ya moi c'est papa ranga parce que maman bien na maman sombi sa papa ezaka ya Europe to okene pas Afrique ni wana ya okene Afrique to okene congé surtout biso en Europe mikolo été ayebi ke bana baza bango bien bartam la akena ye ayebi c'est le même jour ayebi c'est le même jour que ta papa na kena ngai ah papa pe no mo libala te auto na te est-ce que so le mo bale po ya ah papa auto na te mais soki papa o aza aliambo libala o azo biloko o bon bokilo ayebi ke zo ya pesa na bokilo na ye à partir la poto à partir papa za na mboka wana papa kutani aba pesa na bokilo na ye ba ke yo zo ya OK bon ayebi ke oza sous la responsabilité na ye azo biloko bato mais papa o azo eloko na ote papa na ngai oza autorité te na nzoto ya mwana wana mais ça la te vous devez encourager les bota moko to encourager ndeko moko donc soki maman papa za ni kaswana te okolobana te yebana ngai mais vanda bosolola yebisa ye puis ne bozali so sera toujours que promesse ezali makambo ngo kokisama na yango o ezaka ka ba capacité toujours ko bakisa kati na libala po bana biso bazala bien et puis que na majoli ça c'est important ko légaliser libala po ezala ba chiffre so ko na komo ko so kuta ngoto lobela ngo desto le cas vous voulez que e ko na mana mo po e joue ba ma basi ba ko bala so yo bala mama te mwana mwasi mwana liboso moi za zo bala mo na pressé na la pour na nini bo o zo ngote ba opesa te non o bien que ngwana c'est ça bon yo obala mama te yo pe ba opesa yo famille ya mama ne ko so envers mwana yo na ninga normal et okene siko pa ya papa ya mwasi amen pour yo bala yete ba la boti mwana alors bilo kana faut inviter yango et puis faut savoir pendant que nous sommes vivants ba tu suis va couper à ce que légaliser bala ti mais papa a photo ça maman banda que toza vivant ya mwasi surtout la biso ba basi na lo blami ba mama o ozana mwana ozana bana na kati na surtout bana basi okabola bana wana na papa po yo na papa kabwana yeba ke un jour so mwana na mwasi lingo bala fo luka papa na ye po mobali o normal so lingo bala mwana fo luka papa ya mwana siko yona papa bokabwana eza mabete bolingo na bino esilaki nango mais yebisaka mwana na ke ozana papa na yo donc mwana na fa respecter papa ne fo asola na papa eba po soki mwana na lingo bala mobali o pa uti na famille to solo bla famille o a bien wana ba idika bana bango ta mobali na yebisa ba parane ke nangina bala mwana ya mama maviokele ba ba rotuna ke bo papa ya mwana ngo azana mama ote bakabwana mais aza wapi pour ozana posa ya papa ya mwana wana ya wana ya mwasi ba mtozolo ba ya kubongisa fitiri ya bana tozana bana wa malamu donc papa bozali susu te mais ya mwasi soki mtozana bana loba ke papa na bino za isika bo ta mobali wana mona ni po bana to ni tozana bana ya malamu loba ke te moni mwana ngo lingo bala papa na ye azana adresse boy boke bo sora papa so papa na ya ndimi ça va pour bana bazo dépendre na ba papa ya tozo ba légaliser ni bana pour bana ba dépendre na yo amen donc makama ngo tozo problème ye ba ko kanisango pour maman pas cause la décision yo au légalisateur alors merci to pesi mbote na ndeko nyonso shalom ba o balandi biso et que makambo to lobi to ba plus pour être to bongisa o nyonso nzambe a cheka na biso libala za lipamboli alors lo na ko ba tango oyo to kudali lundi prochaine nzamba pambola moko na moko biloko o eza important makambo eza important to sili ko yoka biso nyonso et pas etonia ba faille to bongisa to tindi bana na biso na babaza na ba flèche na cuisine na musala nzambe na classe pour ce qu'on a na malamu to mona opesa avantage na musala nzambe ne mona tangité zon pa nzambe mabe donc to na posa bana baza ba intellectuel basa ba koma ba place likolo ya mboka oyo donc na musala nzambe na étude et kelenzela moko donc propriété makambo nyonso bana baza bote mi libanda ou avant mariage tous à la banane, tout ça on va avoir flèche, tout édiqué dans malamu et puis ils ont on a tarté et pas échec là qui te réparer. Amen. Ce que ça comme moi sous comme joli et bande ko balandi biso. Comme sous les aka ke sous mabe et lobami bolimbisi biso potoza la posa rabino ya wana adresse ya Congo Mokristo eza na Facebook boko koma eza vraiment bien to sungana to fingana te to abana tata moko to bato abana nzambe to fingana te to lingani mingi partout bokutami to avana posa rabino et ozamala mingi. Abana. Zambe merci on a bika mokonzi to to mo zambe na kolombe madeleine tika lo boko na ngo zambe na tiki mate oyo ko na maboko na onzambe tika simba mitema na biso mokonzi instruit biso lisusu papa et même biso lisusu na niveau ete to percevana na biso bakende liboso biso na révélation biso ko kite yawe mawala yo yonisa mape makasi ezala kati to tiki pe nyonso na maboko no na kombo na Yesu. Amen. Amen.